Bonsoir tout le monde. Ezangai mukolo makambo ezotambula na réseaux sociaux. Nazo expliquer mokili mobimba boye. De un an nga mutu na publier ba image wana te. Nga mutu na publier ba image wana te. Natikala ko publier image wana te. Ngai nazalaki mwasi ya ancestor ya mukuna. Ceux qui mukuna a voyagé, ye mutabando tika na église. Ya bando pesa prophétie, mukuna zoteya. Tout le monde na église wana mbimba yebi kancha. Nzambe o. Kancha abalaki ngai officiellement devant l'état, devant famille na ngai makambo nyonso. Kancha yeko bela makambo bimi emire na église ke bacheli e poison makambo ebele. Kancha akufi. Donc kancha akufi nazeli babenga ngai pe pona makambo ya bien babenga ngai te. Na yeko yoka bisinga parce que mukuna azilo pango ya limité apesi grand frère ya mobali nanga ya bibwa apesi petite sœur na ye ya limité ya bandal yende mutazo gérer yango kuna. Après na silika na benga mukuna yambanga ite. Tant on est que de menacer mobali na ngai azana ba na mususu oyo abota na mwasi mususu avant ngai. Na bengi mwana wana ya liboso kapi to sololi ngapi kapi me popesa ngai penga na zumu na clarté boy. Et comme il ma complication na yako kangisa mwana. Tant na kangisi mwana yeko ndima apesi nga quelque chose ya mbonga lubino no muko na ndi mutu azana responsabilité biloko nyonso muko na ndi mutu azo gérer yango. Après ça ba yeko tika mwana. Et ko vendre na vendre 19h moko na moni maître Roger maître ya muko na bengi ngai. Oh maître Roger wana azalaki maître ya mobali na ngazaki maître ya kancha. Tant kancha azalaki na bombo. Après akoma na ye maître ya mukuna. Tant wa bengi ngai alobi na ngai oh non ma vie azana posa na yo pour la makambo wana. Tant on a komi ezaki 19h na komi na kuchimu kuna wana to sololi oboni mama weekend wa pinga bino nazalaka na ngai yo mobali na ngai akofi ozima pango kaboli obosani ke ngai pe nazali na tikali na mwana te. Wow. Ozima pango kaboli na ndenge oh non ba yebisanga yo zalaka te voyage akosinga bongo. Oh yakalobi tant on a yelobi oh omoni mwana oyo azoloba mwana ya mobali nanga omoni mwana oyo atata ngokangisaki ye kapinga na boye kikoya parce que mwana oyo amankanga yi mwana oyo na yebisaki place wana ke balocataire bakota te yakotaki balocataire na nkome na lingaki na lakisa ye ke ye azana makasi koleka ngai te ngai mutu nazana ba document makambo nyonso to soki olibi makambo na lingi na yebisa yo na kopesa document wana. Sikoyo na bureau na eza lopa mususu ezala en face na bureau na ye wana babetango batolo boye bazotonga ngo sika boye ayibisinga omoni soki ondimi na kopesa na parcelle oyo après na kobando pesa mbongo ozongela makambo na bando kende bashini banini ngabe pas avec nazo vanda na ndako abato sikoyo na mbongo aloyer awa okale obolinga bapesa ngai te finalement ozolinga ngai na suka wapi na mwana o na ko trouver solution de na monyo déjà kendo ya lobi na 10h. L'hôpital on a commis à 10h. Il veut qu'à lobby, condition à l'ingénieur pesa yo, na coucher na yo, soit na zo deuxième femme. Ngabi non, on a conduit ma deuxième femme. Après on a conduit ma bêtise on a te. Mais na ibise ki na depuis mobile na ngaza na bomo, na bando bango makasi après mobile na nga akoli na maboko na yo. Yo mutokoli sa mobile na ngai. Mokili bimbe yebi ke kancha akoli pa na yo. Kancha akoli na maboko na yo, kancha akufi na église na yo. Lelo tango yo kozwa ngai. Tant yo kozwanga mokili bakoloba nini quand même à répondre nga lobi asa akufi esali nini ngabi oh do makamusuna zoka ke na liwana yo pe ozalaki na kati ça veut dire eza ya solo oh non na lobi na nga sa akufi déjà ngabi me yo okushana mwana ya akushana mwana ya mobali na ngai mushinga akushana mwana akushana yi après siko ndiko kushana susunanga oh bango baza bato bandundu esali nini mikanda lupango yango oyo ozo souffrir oyebi ke mikanda lupango yango okene okangisa ye ozu mikanda lupango te ngai naza na pouvoir na mboko yebi peke naza na pouvoir na makambo nazo ba pona président aza na confiance na nga makasi ata oki okangisa nga mpe bakokanga ngai te
sikoyo ngabi mena mutoyo na makambo azolo abangi singa pe ngabi bien sûr azani na pouvoir na bi nazana esika ko kangisote ngaza na pouvoir to yo muto oza na pouvoir après eye ko sala na zongi na ngai tant na zongi okende o raisonner tant na zongi 3 jours après na bengi ndeko na nga moko na expliquer ye na expliquer ki ye na no place onga na bando vanda mukolo ndako na yebiseki ye ngabi tala mutu na kosi ye na kombo ya mutu mususu ke azana problème moko mbali na ye akufi ke osenga ba bien na ye muku na lobi alinga kushe na ye alobi pona nga ya sala na ye te mais fi wana azo souffrir na ko solo la nan ndeko na nga moko ya mobali na kotanga kombo na ye te ndeko na nga alobi na nga mima mutu wana azana ye na munoko makasi ye wana alobi azana pouvoir pona nga ndeza pona intérêt na yo ndima kaka après na eveka bengi ngai osala pinepsi na zana ndako yaka na bureau tana komi na bureau mama oyebi kinga na bandeki olingo depuis kala tango bando yana mobali na yowa nazokata makambo na bino wana nayoka masolo na yoke yo bandeki kosala ebo ifalenga pe na yoka makambo wana soki oboyi nazo deuxième femme ngana za prête ya ko changer vie na seconde moko ya moke mokile gangi famille no balobi ke osimbi kisi nazaki na moment moko ya faiblesse na bando vanda na ndako ya bato place na vondaki wana pe nazalaki manipuler wow donc namoni ke na mwana pe namoni na suki nazana eloko ya kosala te ata na ememi na justice muku nazana mbongo nazana mbongo te na kosala nini na ye kobenga maître na ye na expliquer maître na ye maître Roger azalaki maître ya mobali na nga komaki maître ya muku na expliquer Roger tala maître Roger abisinga bi vie oyo soki ayebi ke nga na yebi makambo oyo aya mona nga mabe mais oza mwana mwasi soki omoni ke eza pour intérêt na yo je préfère mami ezala ko coopérer te sala yango nde na sala na nga yango tango na sali na yebisi siko tokokende wapi na hotel ou bien na tokokende place nini alobi na nga non ngai na ndenge na yebani tosalaka na bureau nga bimi na bureau eza place osambelaka bato no wana etali ngai na bureau na ye na nsima wana aza na kamwa eloko moko bolokola tete oyo eza matela afongoli yango alongoli mesa kote bato bavandelaka kote ya salon wana atandi matela wana na se ya tapi wana adeshabille akushe na nga ntango akushe na nga nepesanga mikanda parcelo non kende oyo alobi na bosani yango na coffre na ndako epa na nga apesi ngai mbongo $100 ozonga na yo na kobenga yo na poko na 19h yaka 19h ntango na ye na vandi wana muku na yamba ngai te 6h ata bato nga mpo ngai nazomema ngo na justice likambo yango te ezaki deja na justice après nakoma benga muku nazoyamba telefone te nakoma benga oyo nazalaki na réunion na président nazalaki na présidence boyeboye makambo ebele ngabi ok alobi kende oyo alobi ntango nakei lobi wana na ye babengi ngai mbangu d'urgence na présidence kende nga moko na kobenga yo mukolo elandi aye kobenga ngai oyaka ntango nakomi oyebi ke depuis nasali na yo nazolala te nazomi sentir bien te vraiment nazoyeba te ngabi me yo oza na mwasi kitoko makasi odia mwasi no na ndako aza mwasi kitoko ya visage arépondre ngabi aza kitoko ya visage ngabi me sikoyo nazoyeba te papa efeki ide na yo ezanga bi napesa ko respect makasi depuis na eloko osalinga naza na respect ata moko te ko epa na yo nazovande pa bato naki oyebisa nayebisi ndeko na ngai ya mobali Paul avant kutu nayebisa Paul ayebisi nga bi no omoni abandi kolenga mokalo omoni soki ondimi nakopesa mikanda na yo me nazosentir mwasi wana na ndako te omoni makambo na sentir epa na yo to abandi 19h ntango nakei nayebisi Paul nayebisi ndeko na ngai nazongi na 19h ntango nazongi na 19h nakoti na kati ntango nakoti na kati namoni eveka bendi bureau na ye abendi aza na kamwa ovove na ye moko boye ya couleur ya ezokende crise neti mwa chocolat neti crise boye atia yango na mesa ngabi bon yo mpe ozalaka na munduki abi eza mpona protection nanga sikoyo nabi eza mpona protection ebimisi mpo opetanga masasi ubien osalanga nini non
na sala le côté atelemi a bloqué porte malembe a bloqué porte malembe alobi na makambo ko swana te ko bunda te naza na posa olongola bilamba tellement na mona ki muntu ki wana nazalaki déjà bien te après na bangi na ngai ngabi no muku naza capable ya kosala mutu mabe na longola bilamba muku na kushana ngai lisusu na bise ok ukushana nga 2 fois nazola la libanda na bien pour l'amour de Dieu pianga na no atambongo nazwa ndako nazo souffrir na mwana bise pesa nga na atambongo nazwa ndako nazo souffrir na mwana nazola la na mwana nesika bien te muku na lobi na nga ok ndenge za bongo nga moko na ozwelo place ya kovanda naza na cop moko na saili na présidence nazo la présidence signé document wana bazo libérer na $500,000 na okatelo ata 100,000 ou 50,000 o badokende makambo na Chine anatanda na landela na makambo ya luponga na website que na peso na luponga msueza en face nanga o ifala landela pour na changer ba document wana pour bato ba déranger ote Monique nazaki na état de faiblesse nazaki na eloko muso osala te nazaki na mutu akoyede ngai te nga moko nde mutu na edaka famille na nga mutu na sunga famille na nga tout le monde o bayebi nga bayebi makambo nyonso to ba musu kutu na betela ba ebele kutu bayebi ba histoire oyo après muku na bakozwela nga hotel moko na bandal sima ya wenze wana ya bandal wana nazaki kutu na contact ya bato hotel wana nga bino place bino bozweli ngai te na kovanda awa te na kovanda na hotel o awa te nga bino bopesa nga ba document na nga ya mikanda ya lopango mbali yango obie bobimisa ata locataire moko likolo wana botyanga mpe ata likolo wana na vanda nano anatanda ndenge olobi ke ozo préparer mikanda po pesa ngai ok na solo nano na bana mosusu wana tango na kei muku na mesana ko pianga ba $50 na ba $100 na ya pianga $50 ya ba $10 na sina kushene 2 fois sikoyo ayeko benga ngai o mamicho abenga kanaka mamicho oza wapi ngabi nazana ndako yaka to solola tango na komi wana omoni na sololi na bana wana na expliquer bango makambo nyonso tout déjà pour na ko inviter ba problème na sololi na bango na expliquer bango déjà makambo nyonso tout déjà bana wana baza d'accord oyebi ke bana wana baza bato bandundu mwana wana mususu wana azwaki ba document wana avana zwango a changer kinano ba kombo makambo ebelende na kibaki obotola yango nazobuna na changer ngo na chango na kombo na yo après na chape na bana pour que yo za la peine intérêt na kati wana vanda kaka calme nanga nazobunda pona yo nga nazo changer vie na yo ko bangelo ko ata moko te ok problème ezate nazongi ndako tango apesi nga 50,000 afuta transport nazongi ndako tango nazongi ndako na vandi après une semaine abengi ngai oyebi ke oza wapi mamicho oza wapi ngabi naza na ndako yaka na bureau oyako zambongo ya kolia tango nakomi abengi secrétaire na ye Jérémie a na fongoli coffre. Jérémie a bimisi mbongo 150,000 francs a pesiye. Ya francs. Azimbongo wana a pesi ngai. De ngabi sikoyo papa vu que nazo comprendre idée na yote. Na yebisaki yo bo pesa nga mbongo soit na lokana no place ya kovanda nazo souffrir na mwana. Après bo pesa nga mikanda parcelle to lukato bunda parce que bana ya banda na nga baza d'accord pour to teka lopango wana mutu na mutu azo par na yenga azo par na nga so na lokela mwana côté mususu sokini parce que mko na lubi na nga OK problème ezate na utala likambo wana. Mais yo dimaka makambo sunga nazo biso parce que nga mutu nazo gérer makambo sto moko na ko benga ngai ala kisinga document moko tokomaki na présidence pour na makambo ya mbongo basinyaki mais eza na salaki erreur balobi na ranger yango abengi maître na ye Roger maître ozo sala yo nazo ranger nini document papa eza pona nini eza pona mbongo na présidence abiongo omoni makambo nazo sala oyo nazo combattre kabila oyo nazo finga kabila bakanga kabila oyo donc yango nde komi na mato ya président alingi apesa ngai mbongo abi me muto akoza la zoko sane na kombo ya président so linga pesa mbongo akoki kolaka yo ngabi eza makambo na ye azo sala makambo na ye ngabi omuninga alobi na nga omuninga na makambo nyonso nga nazo sala oyo ata mokili oyebisi mokili nini muto ata mokuta kondimela nga ponga nazo combattre ennemi ya Congo ngabi nga aza politicien te papa nga aza na nga individu mutu normal naza na posa opesa ngai droit na ngai
esili souci na nga yango wana o na kokokisa droit na yo problème ezate moko na ye ko benga ngai yaka na bureau abando benga nga vraiment chaque jour abando benga nga chaque fois mami olamuki bien oza bien aye ko benga ngai mukolo mususu o oyebi namoni non avandaki na bureau avandaki na kiti na ye namoni aye kotenga na vandaki asimbi ngai na lipeka donc asimbi ngai na lipeka Jeremy aye a Bedford secrétaire na ye ayebisi ye mama aza libanda mwasi na ye oza aye après abengi nini maître kota nano pour tozala misato pour ke eloko moko ya mabe ezala te ayebisi secrétaire na ye ke yebisa ye kotela na porte ya nsima mwasi na ye ntango akota na porte ya nsima mwasi na ye akuta ngai na vwandi na mukuna na ye mwasi aye mpe avwandi na kiti ayebisi mwasi na ye abi oye kosala nini awa omoni ke nazosolola te bima kende mwasi abi na ye kozwa no abi bima kende nazozela baye kotikelanga so ye kotikelanga oya ozo nayebi te soki ayeki kozwa nini te so diza maître na ye ayebisaki ngai ke mwasi na ye ki kozwa bongo ya kosomba provision ya ndako ok mwasi abimi na ye akei na ye totikali ntango totikali maître abimi atali mwa mouvement libanda atrouve ke mwasi akei na ye mokona akangi porte aye abando simanga na lipeka ntango abando simanga na lipeka nayebisi papa efe kolingi osala nini oh non nalingi nasala eloko te oyebi deja ke nasala no deja 2 fois mobimba eloko nini okobanga lisusu awa ngabi papa efe ndeko nanga moko ayebisi ngabi nasala yango te mpo okokomisa nga instrument na yo kopesa nga eloko ata moko te obanda kokosanga parce que osalaka baaventure ebele voilà oh ndeko na wana azokosa yo azokela motema mabe boye makambo ebele nayebi me finalement ayebisa ngai nanu susi na yo eza nini oh susi na ngai oyeba yango kaka nasiliki nafungoli porte wana nabimi nakei ntango nabimi nakei obetela ndeko na ngai namemi ngai epa mokonzi moko boye nakotanga kombo ya mokonzi wana te mokonzi wana alobi na ngai me oza na bapreuve te ifale ozala na bapreuve pour ke tobenga ye tolakisa ye na miniti omoko naza monoko makasi akowangana na ye eza likambo ya nini te toza na poso tosolola toyebisa ye ke makambo asali eza mabe apesa yo document ya mobali na yo après atika vi na yo ngabi na osala ndeni o ifale tozala na preuve parce que eloko ezolakisa ke obimi na ye eza nango te naye kobenga mokuna ntango nabengi mokuna oza wapi oyo naza na ndako nayaki ebiro oza na posa na nga ngabi nayo na posa na yo lelo oyoki mpe posa na nga ngabi nayoki posa na yo ntango nakomi na biro nayebisa siko oyebisanga nano mpo opesanga badokima wana olingi nini évêque soki nakushine oyo ya suka oyo nazojireke ya suka oyo nakopesa yo ya solo ya suka okopesa abi omoni kofe wana eza na mesa wana eza badokima wana ntango namoni na ngai nini papier wana eza nini babenga nini eza farde moko ezaki bleu eza couleur ya bleu ya makasi te abi badocument no eza na kati wana nga moko nasamba lisusu te alongola bilamba asala ntango asali nasota nazwa document natala boye document mosusu yango te abi nasali ere nabosani document wana na ndako yaka lobi na 19h 3 fois mobimba lobi na 19h na ye navanda wana ti 0h bakotisa ngai te naye komona ya maître na ye aye koya kota na motoka nakende otika yo eveke aza azosala baémission oyo alobi akotisi ngai na motuka aye atiki ngai ntango atiki ngai azonga na ye lobi wana nabengi azwi telefone te ok problème eza te natiki eleki 3 jours naye kobenga ye azwi telefone ngabi papa okomi ozwa telefone te oh non telefone na ngai eza sur contrôle bazocontrôle telefone na ngai yango nazoboya kozwa baapele boyeboye makambo ebele azoyebisa ngai ok problème eza te mais olobi nini olobaki na ye kozwa badocument na alobi na ngai ok problème eza te oza wapi boze
binanga ok problème ezate oza wapi na ebise na zana ndako oh ok tokutana kasi na station ma campagne non ayibisinga yaka na bureau nga bino na bureau wana za fatigué chaque fois que chakana nga na bureau wana pesa place zo sambelela batu na lingi na nga na bureau na yote na oya na bureau na yote parce que na komaki na idée yake na lukana zo ma preuve moko boye pour que apesa nga ba document na ngai na ndanga moko ya mabete alobi na nga ok tokutana na station ma campagne na 9h na komi na station ma campagne na 9h aye na dip na ye wana amemi ngai tomati na ye ti na météo ayebisi nga oyebi ke nazala na ndako na nga moko na météo awo nasali sambla nga bino nayebaka na ngai te mais nayoka bamemir ke azala na ndako na météo mais nayebi na nga place ndako na ye eza te parce que mobali na ngai mpe asomba mpe ndako moko na météo wana babotola ye. Après tokomi na ye bafungoli porte ayibisi ngai na kitisa mutu na se na tunangi tokendo api le ka tokende ka mona place tokende na météo na lopango na ngai tokoti na ayibisi ngai na bata manase na bata mpo sentinelle amona ngai te afungoli porte tokoti tokende suka piscine yango yo na ndenga sima aparke na moni abaluki na sima abendi coffre na abimbisi orevove na ye wana aye na ngona kiti ya sima ezalaka na mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya sima na achango na kati wana ayebisinga abi baluka liboso e baluka na sima tango na baluki na sima na moni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi oh sikoyo awa obengi ngai poto ya kosala lisusu ou bien we opesa nga ba document na ngai oh talela ngai nebisi ok nalingi na suba nazali na posi tango aloba nalingi na suba wana pour ke afongola na kita na kima na nga apesi nga 2 sachets abi na nga suba abi ok nga mona ke boka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na obwaka na nga nzambi masuba tango azi masuba na bino avant kutu asuba abandi olongola bilama mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote fala sambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina mekana no kofilme muku na oyo poke nalatie image ya kobanga apesa ngai mekana nga parcelle natie kamera na bundu nazalaki kutu na idée teke kamera ezwaki ye ntango natie kamera nayebisi nalingi nasuba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa asali makambo na ye alingaki asala na kati ya mutuke esili pendant 46 minutes oyo évêque amatelaki ngai 46 minutes ya bien oki omelela nga drogue ou bien omeleli ngai biloko nini abino eza naturel nazalaka ka boye mekolo na kushena na biro ozalaka boye te abi pona na l'action nyonso oke na lingi yo nga bino osokomi mukolo biloko ya boye mukolo mosusu okende okufa likolo ya mwasi mosusu ono nazala ba café moko boye na mielaka ya bayende na soma kaona galaxy eza café moko na miel batekaka ngo eza na miel yango nde na mielaka eza nango na ndenge moko ya mabete ok asali makambo ntango asisi mais olobaki na ngai omemeli ngai document awa lelo tozosilana o libéré ngai oyebisinga kutokopesa ngai na mbongo libéré nga kasi nga naka matanzela na nga nakende o nayebisi otalela ngai eza mbenda subi eza nga bino na mbenda so mpona problème ne tellement azalaki aza brutal moko akosakana te na bando obanga ye alati asilisi alati bilamba azwi munduki na ye abaluki liboso ya kiti ya liboso ayebisi nga bi kita na kiti ya liboso ntango na kiti ya liboso alalisi kiti mpo bafongola porte tobima kote akende na masuba na ngai na mwana place abwakela masuba na ngai te nayebisi alengi nabwaka masuba aboyi me tobwaka ngo na nzela ya bino nga moko nayebi place naki obwaka ngo eza bien te kobwaka masuba na nzela après ayebisi nga bi mikanda wana na bosala yango na bureau na église tokende na bureau na église ntango tokomi na ye na po moko ezalaka oleki station ma campagne ozokita po moko ezalaka fo kita na bandal wana ayebisi nga bina kita awa bato baza te
o kita yo zo taxi so to keno mbala moko ba to comprendre ba besoin taxi o la nanga ta on a kiti dans un taxi pona landa ye muku na kimangai akima na mutu ka kotela nzela mususu akenda na kenda ti na bureau na vanda na bureau ti 0h mungu na ya te na benga ya zo téléphone te na zo ngenda aye ko benga ye après 3 jours na sali SMS na bi OK quand ya vina ye mobimba mobali na nga vina ye mobimba bonzela ki ona église wana o gagner mbongo ebele sima na ye sima ba prophétie na ye lelo akufi ozwi ngai kombilanga na yo obimi pena bana mwana ya kancha yango pona mutema mabe na yo balingaki basalo chantage okomo pesa bango mbongo pour que baloba eloko te balingaki bakende kolobela ngo na molire pa bana o pesa bango mbongo ko baloba eloko te oyepe osakani na nga mama moninga akufi lelo azate okomisi bana na ye bilanga na yo après ça oyokozwa na mwasi na ye olobi asa akufi déjà OK ndenge za boso pesinga mikanda lopango te après okuche na ngai sans préservatif na yebite eloko nini otiki kati nanga na yebite eloko nini otiki kati nanga pour la santé nanga il fallait pas ça la ngana no examen pour la santé nanga de 1 moko na lukisanga ya tinda ba avocat na ye atindelanga bato aye ato solola boye mokonzi wana abengisa mukuna asolola na mukuna yebisa ye mokonzi aliboso na kedo na ko bengisa mukuna ayebisi mukuna mwana wana soit disant aza déjà na ba preuve na yo pesa ye mikanda ya lopango soki olobaki okosalisa ye yo kutolakaki okopesa lopango mosusu libérer mwana wana asala vina ye oyebi ki azalaki mwasi ya mwana na yo makambo sali eza soni mukuna alelaka papa na ngai ezama yese sopani limbisa na kosala yango na kosala makambo nyonso to koyebisa ngai lobi tango tozongi lobi wana mukuna benga na bureau na ye apesi nga $1000 o lukandako abengi mon commissionnaire na ye moko Constant ye wana na mutuka Constant mema ye boluka na ye ndako onda kwango ya kombi ata ya 300 mais garantie zo kokate toki ozonda komoko 350 babengi ye no yo zonga ndako tikelanga makambo ya charge wana ya ndako nga moko na kozwa charge nango nazela na kobenga Constant wa lobio muko na bengi nga jimbongo wana ngabi ya bon ajimbongo problème ezate na boye ko so monsieur pas mokonzi wana nazo talela ye après na ye omona eloko te moko na bandi menace nanga place nazalaki mokolonda kwa na bengani nga maître na yaki asolo ina ya libi papa yo moko akamso ozo banga te atende ngolobi olobelaka bato mokili mobimba bakondima yo wana oyebi te makambo mwana mwasi aza nango ata so expliquer mokili mobimba mutu akondimelo aza na ye te papa parce que osali nanu bien te makambo oyo osali ye oyo mais poni okoluka na ye te mpona nini mokona alobi mutu no ezali kosala bien te abandi okangela ninga mesani kogangela ye wana abisi wana déjà nazo gérer yaza na maboko nanga soki na pesi ye mbongo ma akokima na yakokende ndenge aza na ba image wana il fallait azala kaka na gérer ye kaka mais gérer pesa ata mbongo azo moyen de vivre azala bien quand même alingi après maître na ye ko ibisanga via lobby ndenge babengani okuna oluka place moko hôtel na novanda pona une semaine bazo misile mbongo moko bango azaka na gouvernement azaka na présidence azaka na komo ya bato ya président Fouachi président lobi apesa ye mbongo boye zela babengana kinga déjà place nazalaki nazaki na mwana libanda na ndimaki na kiovanda na hôtel wana tango na vandi na hôtel akomi après 3 jours akotindela ngata $50 akotindela 50,000 akotindela ngai $100 et pas mettre na ye dans ça qui na moyen de vivre te na monaki na ça na isika okende te na vandaki na ngana
après na yekoloba mais papa nazo comprendre le côté oh nasi solo na bana wana déjà ko kende soit pas mutu wana te abandi ko diaboliser ngai pa mokonzi wana alobi na yo kutoza kuluna oza pona ni ko yo filmer ngai alobi a critiquer yo alobi mabe pona yo ko kende sukuna te batwana baza ba escro ngai mutu na yobi na ko sala abandi ko diaboliser ngai namoni mutiko tango alobi bongo ngai oh mais mutongo ndeko na bandi amimi ngai pa na ye mais mutongo ko mi oloba so mabe pona nga pona ni so binga sur téléphone te mokonzi ko mo benga sur téléphone te azaki ni mutu ya IDPS ni mutu ya PPRD azana ye azalaki azana ye ka mokonzi ya compagnie moko boy après naye kovanda nanga moko nazopesa subonga bato hotel te bonga kolia eza te bato hotel bakomi menace na ngai naluki elobi nakoki osala ngai bino ndenge ye alingiki ngai ezala te maître na ye wana tindi ngai nakende kokangisa ye na justice abi vie oyo nazomona deja eloko ya malonga eza te kende okangisa ye naye kokende na kabine moko epa maître kabengele asolo na maître kabengele nalakisi ye baimage nyonso nalakisi ye babiloko tala boye atindela ye te nga moko nde nazalaki na biloko nanga alobi nanga ok lelo problème ekobima mokili bakoloba ke botika obengako asali mabe tokende nanu epa papa moko procureur nini kombo papa nani nini procureur Allô, naza en direct, moi na yambo oza tozo kata live, nde ozo benga boy, s'il vous plaît. C'est la communication, il y a communication. Donc il n'est pas procureur wana na solo na ipo bango baza ba konzi moko baza ba papa moko ya baluba ya kala nazo kende ko kangsete mais nazo kende na ko solo na ya tant papa pour que le loso ba yoki na sana mukuna na justice muto ata moko ta ko condamner ngai parce que loko mukuna sali oyo eza violence o asali yo na abuser na yo après après son droit na yo alingo pe ça va to kuma abengi papa wana procureur wana sur téléphone to komi pas procureur abandi expliquer procureur la kisi alobi nenga kina kanga mukuna wana na dossier moko boya isoka pona lopango asala teti mutabondela ngai na tika eza pasteur na ngai boye benga pasteur Mbakadi pasteur nde asengela ye na tika ye mais mukuna loko asali eza bien te akoko sala bêtise asalité boye ta balobi yozo bunda pona mboka ta balobi soki pona nini akosala boye te ayo benga mukuna abengi mukuna bayebisanga mukuna yepa ni na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngai te baye ko fixer rendez-vous tokutana na pasteur pasteur abengi procureur na abengi pasteur na ye apesa rendez-vous tokutana pasteur wana pasteur Mbakadi na procureur wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana mukuna bapesa ka rendez-vous 9h mukuna koma 7h babengi biso asa komi wana toye wana na bandi ko na camions pasteur wana singa makambo eza makambo suni mama eza pour la réputation na biso nyonso ko sala bongo tenga moko na bunda na trouver solution mukuna ye na document ya lupango apesi procureur oh procureur da simba mikanda lupango ya simba yango tenga bino apesa ngai oh non comment les ana katite za comment bana il fallait apesa mais bien sûr même ce kombo ezate mobali ya somaki lupango afa bala ngai tenga komaki na démarche yake acha pe komona ngana katina mwana ndaye ke ko bela wana ozoka pesa ngai document ngana simba mukuna boya bi ezale pas procureur OK problème ezate ezali pas procureur oh yo pe ozopesa téléphone ngabino website ngali lote kinga na opesa téléphone abino ozotika téléphone awa et direct na ya panta ya jipe pasuki tamo direct ya jipe pasuki na lobby na tamo direct ya jipe pasuki ezalaki na pasola ki na nini poke na ki mana téléphone bakobo to na téléphone bako sanga ndenge ya pesi mikanda te ya lopango na za na confiance te bako sanga baboto na téléphone ba pesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na télé wana ba bambeli ngai nini direct ya jipe na zongi su na kati ya bureau wana
tant on a zongi ba yebisi ngana cha téléphone na mesa na cha téléphone na mesa au prix ya téléphone eza combien na yebisi bango parce que ya mangimba olobi oke ngai na zu charge ya téléphone ngana zo pesa mbongo ya téléphone ye mukuna azo charge ya bato ya hotel apesa mbongo ya la kakio apesa na mikanda ya lopango ceux qui a kopesa na lopango apesa ki ala kakio apesa yo mukuna za d'accord oui na za d'accord okopesa na kopesa to solo liwa okopesa na kopesa patinyo se bakepokera kena mikanda alobi nanga kendo solo na bana wana bo signer protocole d'accord memela nga bango bo signer protocole d'accord ko boteka lupa tango na ko memela ye bana pokera zo ibisa bana na misu na ngai ke ngai naza na droit na lupango wana te po kombo na ngai za na kati wana te bana wana nde bazana droit soki balingi bakopesa nga pe quelque chose soki balingi te bakopesa ngai te ko ute pa na bana ngabi biso na bana toyokana kina déjà ke tote ka lopanga na 50% bango ba 50% tango tokena bango e pa pokena ba noko na bango mpokera ke ko diaboliser bana ngabi bon nazomona lâche moko likolwa alobi boye a soit disant maître na yo azosambela caméra na prison donc ngai na kokota likambo ya maître na yo te parce que maître na yo azo combattre pouvoir na biso biso tozui si caméra azo combattre biso na pouvoir ya lingi ba akende ko batika caméra ce qui ozo na maître wana awa ngai na kokota likambo na yo te natiki nanu na isolé nanu maître natiki nanu maître nazongeli susu papa wana ngabi papa ngamu tla memeli dossier na ngai après au diaboliser bana opesi bana idée oyo mabe bango bazalaki na ngote pourquoi alobi na ngayo ngana salika ile ko mibeko elobi ngabi na oyo komi mibeko te oyo komi yake okomo protéger mukuna po mukuna azo combattre ceux qui soit disant Kabila maître ya mukuna Roger ayebisi ngala bina ngai mima bavie wana bazaki na pose ba botola yo téléphone wana ne basi bazui téléphone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te moko na ko de pouvoir makasi parce que procureur alobi ako protéger ye parce que ye azo combattre nini Kabila ngabe me wana eza makambo na bango politique ngai na yebi ni Kabila te na yebi président ata moko te na yebi président wa na Congo c'est président Fachi ozoyoka Kabila azaki na pouvoir na moment na yese eleki sikoyo ngai ezali ngai za politicien te ngai nini eza na kati wana bozui téléphone na ngai no Jean Bongo yo soma téléphone sous celle biso mukana ke yo zui téléphone ko zala sur la téléphone ote so to mona botika ko benga allô bonsoir ozo benga ozo kata live tozana live moko très important je m'excuse congolais ndeko mwasi zela téléphone otokokanga yo oyo ekomi bozo manipule ngai naza congolaise te nasali mabe nde na memeli bino dossier na nga bokomo manipule ngai muku nasali nga mabe vraiment nayebisi ye nga bina koluka même soki mpona kokufa nga nakufa mais nosala to etu nakutana na président Fachi nayebisa ye parce que muku nazosala commerce na kombo na ye azobebisa vie ya bana bato na kombo na ye mutu tozalaki na imetre na nga mosusu abapesaki nga alobi na nga problème eza te mami ndenge sinye kaka lettre biso tobima tokende nga bino moko bokoma ngai mami tibola bazwi téléphone na ngai soit disant téléphone nde ezalaki na image bazwi yango so bamoni nga susu na téléphone bakokanga ngai natikali na image wana te nayebaki ata nde nini ya kolongola yango te nyonso tu yango nde bino boswi bopesa nga nazwa ata bafoto na ngai intime eza na kati wana bafoto na nga mosusu eza na kati wana nazwa baboyi numéro ya téléphone poke alobi na ngai napesa ye mot de passe na bino papa naye kozwa ata numéro na nga téléphone abi okeyaka ntango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai nabiki na kaye ozobimisa numéro nga nazokoma ozobimisa numéro nga nazokoma téléphone na mesa ok nabandi nabimisi numéro napesi akomi apesi ngai nini papier wana ya numéro atikali na téléphone alobi nakomeli mot de passe na papier nakomeli mot de passe natikeli mot de passe wana atikala na téléphone tango atikala na téléphone nazeli mukuna data lakaki biso ekoki mukuna pesa mbongo alingo pesa te pesa biloko la kafuta mbongo bato hotel place okene ko changa bato hotel bazo changa fima na les mukuna lingite alobi bino bukasa kiso bo minga ipa pour créer nde bakokanga ngai bobite pouvoir eza na maboko na biso okosala ngelo kwa tamu kote likambo eza déjà ipa pour créer so bino bozana posa mbongo na zana ngote na kopesa eloko te bokende bo so bokende okangisa ngwa bokende okangisa ngwa wapi
ngabi ok lundi nga na bengi maître na nga bongisaki ke lundi oyo nde il fallait sikoyo akende po dossier zaki déjà ipana ya binenga na keneke pa poker ala kisi ke nga parce que azo protéger mukuna soit disant mukuna azo combattre Kabila eza makambo na yo te yo keneki dossier no mususu ozoyoka lundi oyo nde tobongisaki po tokende parquet pona ko fongola sikoyo nini likambo yango parce que ezaki déjà na parquet na voix na kabo directement na moni ba publier biloko wana na bandi ko trembler ngabi me mukuna akoseki bango ebisi bango ke soki ngai na lingaki na zo deuxième femme eza parce que moi sine neza ni ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo zo monanga nazo ko seta ayebisaki pasteur Mbakadi ya Mangembu pasteur Mbakadi aza muto azo banga nzambe alobi ayebisi vérité que moi sina neza ni ndako asali ekobo yango nde na sali biloko wana na lingaki na zo yo moi sali boso sali ekobo mi balé tutu obali sika sali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense o ya sali na ndimite que moi so na sali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe papa na kenda et pas bozo mama somo nzoto malili bandeko bozo benga nga botika obenga s'il vous plaît na WhatsApp nzoto malili nzambe mutuzo sana na mukusa bandeko na ngai ba gros bisous na ba sponsor na ngai Antonio Mburu na Genève na Suisse Lito de Castro Kanangola na Canada Montréal Hercule Banvoa tu na Londres bozela na tie dans pause Hercule Banvoa tu na Londres Chichichi Bola mwasi ya mundele ya bala mundelo tali mwaso kumisi nzambe Chichichi Bola na niveau ya France Florence Bandu ba gros bisous na bana Sœur Louise Ndona Iget Kamandi motema ya Gilio Patricia Koloke Butne Kisimba ba Fossette Junior Galiano motema ya Rosie na Bruxelles J Orange Oza soma Examen tout balili bozela to continuer toza après oyo na yambela bino sko mwana propre ya pasteur Mukuna lelo tozawa lelo eza chaud mwana Mukuna siko nazo kotisa ya direction na silisi o na kati après na kotisi siko mwana propre ya pasteur Mukuna siko yepe siko alimbolela biso lelo eza somo lelo tolanda Pati bofondo mbote na yo le big boss Zoro Mabiala mbote pour que na kende na maki na retrouver solution ezakite akeo diaboliser na bana wana po ngana zo elo côté bana ba yekoloba il fallait to pesa yo 10% na ba etant to teka le pango to ngabi papa mama le pango bolobi o pesa so ki 500,000 bo pesa nga 10% muku na ke obise tina nganga na bundi poto récupérer mikana biso le pango muku na ke o sesa ba document le kutake azaki mikanda le pango kancha salaki na nyungu na yi quand même boza la peine à mawana pour que la institution que yo za na droit te pour combo de za na quantité ah bon muku na lobby akosala pour que ngana zelo ko ata moko te akosuti sangai mettre na isinga bi mami déjà makambo yo vie déjà pour que ndenga zo protéger vie pour na webi que vie azo le bela azo combattre Kabila webi que pour que l'ingata livrer mukuna déjà louche ko na katuana déjà pour que wana pe azape kutu na confiance na yote nazoluka oluka méthode ni mususu okoki kosala nga binga za na méthode te téléphone boboto linga image bozui siko méthode nini nga na kosala za na méthode mususu ya kosala te ndebe kana ka kosala soi-disant côté téléphone etikala kipazo image oye muku na ye moko wana azalaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mokolo mosusu azwa image wana atindelanga bato mbala na mbala bamenasanga mbala na mbala nayebisaki nasala deja bavideo ya koyebisa bato ke famille na ngai ata soki ngai nazwi problème mokuna eza yo nde omoni oui Marie France oui ye wana Marie Force ye wana capable ya koboma motu bayo publie ngai bandeko na ngai bamama na ngai bapapa na ngai ngai na publie eloko te moko na botolanga telefone
muku nazaki na telefone ngai na bandaki ozela après to bandozela makambo ya nini confinement we sila nde to mona ndini ya kolase makambo wana to chaki yango lenzi awa avant lenzi tala ba publier nga makambo wana réputation na ngande baby vie na ngande baby ozoyoka vie na ngande baby na mito nga natikala kozala nazani ni mutu moko tatikala ko benga ngai ke zombo yango salam kuna boye jamais même tant on azalaki na ba image wana natikala ke na bino aza mutu quand même asali mabeme azaki na poso solo la famille na mwana sila muku na vivite ba fokane ba solo na ina ndenge nyonso to solo likamwa famille muku na kiazo cha kakiti nous la mama kelele olingo sisa ba déclarer makelele kuna na cuisine makelele makasi ba yoka te wana likangu nanga mutaolamba kozela aolamba pondu bozela makelele ah nzambe zela bozela pardon machine ezonika ba épice pardon bolimbi ah s'il vous plaît makelele nzambe bolimbi pardon non. Ok, c'est bon. S'il vous plaît. Merci beaucoup, colonel Paps. Bonjour. Téléphone. On a vu combien de mots de passe n'a pas. Na combien de mots de passe n'a tiqué les mots de passe one. Atikala na téléphone. Tant atikala na téléphone. Nazeli mukuna data la kaki biso ko mukuna pesa mbongo alingo pesa te pesa biloko la kafuta mbongo ba hotel place okene ko tianga ba hotel bazo tianga vima na les mukuna lingité alobi bino bokanisa ko so minga e pas pour clair ndeba ko kanganga bo bité pouvoir eza na maboko na biso oko sala ngelo kwa ta mu côté likambo eza déjà pas pour clair so bino bozana posa mbongo na zana ngote na ko pesa eloko te OK de bo so ko te kabisa wa ko te kabisa wa azongeli ici. Maintenant, si ça makelele, s'il vous plaît. Ah. Nsambe, azoyoka te, bozela na keyebi, ça va ma cuisine. Bozela pardon. Ah. Live est tellement important. Bozela pardon. Non, je me n'arrête pas que yoka na te, yoka na plein ma face, va pas déclarer. T'as fini? Oh. Voilà, yoka na soko loba. Merci. Je t'aime. Bozela wana likango hein. Muto achimola ngai. To continue. Yo nga sala nga surprise alamba. Boazo lamba pondu. Na Thompson na makaya. Bon, voilà. OK. Lundi nga na bengi mettre na bongisa ki ke lundi oyo nde il faut aller sikoyo akende pour dossier ça qui déjà ipana. Ya binga na kene ke pas pour à la kisi ke nga parce que zo protéger mon na soit disant mon zo combattre Kabila eza makambo na yote yo kene ki dossier no mususu. Ozoyoka. Lundi on nde to bongisa ki poto kende parquet pona ko fongola sikoyo nini likambo ngo parce que eza ki déjà na parquet. Na voix na kabo directement na moni ba publier biloko wana na bandi ko trembler ngabi me mukuna a koseki bango ebisi bango ke soki ngai na linga kina zo deuxième femme eza parce que moi sinene za nina ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo zo monanga nazo ko seta ayebisa ki pasteur Bakadi ya Mangembu pasteur Bakadi aza muto azo banga nzambe alobi ayebisa vérité que moi sinazani na ndako asali ekobo yango nde na sali biloko wana na linga kina zo ai yo mo sali maminge mbote na o bali sikasali ekobo ngabino aluki place à se défendre eza défense o ya sali na ndimite que moi so wana sali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe papa na kenda et pas pour que na kende ki na moki na retrouver solution eza quitté
ake o diaboliser na bana wana po ngana zo eloko te bana ba ekoloba oh il fallait to pesa yo 10% na ba tant to te ka lupango to ngabi papa mama lupango bolobi o pesa so 500,000 bo pesa nga 10% muku na ke o bizeti na nga na bundi poto ki pere mikanda biso lupango muku na ke o sesa ba document lukuta ke azaki mikanda lupango kancha salaki na nyungu na yi quand même boza la peine na mawana po ke ra ebisio ke yo za na droit te po kombo de za na katite ah bon muku na lobi akosala pour ke ngana zo eloko ata moko te akosutisa ngai maître na isinga bi mami déjà makambo yo vie déjà pour que ndenga azo protéger vie pour na webi ke vie azo lebela azo combattre Kabila webi ke pour que lingata livrer mukuna déjà et comme déjà louche moko na katuana déjà pour que wana pe azape kutu na confiance na yote nazoluka oluka méthode ni mususu okoki kosala nga dinga aza na méthode te téléphone boboto linga image bozwi siko méthode nini nga na kosala aza na méthode mususu ya kosala te nde mettre na nga bosaki lente otokende bote mukuna plainte na parquet tokende kofungola dossier yango la cabinet les a déjà après likambo yo koya nayebi te soki soi-disant côté téléphone etikalaki bazwi image po ye mukuna ye moko wana azalaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mkolo mususu azwa image wana atindelanga bato bala na mbala bamenasa nga mbala na mbala nayebisaki na sala deja ba video ya koyebisa bato ke famille nanga ata soki nga nazwi problème moko neza yo nde omoni abanga na ye moko azotima me moko naza capable ya koboma motu bayo publier ngai bandeko na ngai ba mama na ngai ba papa na ngai na publier le côté muku na botolanga téléphone muku na zaki na téléphone ngai na bandaki ozela après to bando zela makambo ya nini confinement we ici là nde to mona ndini ya ko lancer makambo wana to chaki yango lenzi awa avant lenzi tala ba publier nga makambo wana réputation na ngande baby vie na ngande baby ozoka vi na ngande baby na mito nga natikala kozala nazani ni mutu moko tatikala ko benga ngai ke zombo yango salam kuna boye jamais même tant on azalaki na ba image wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabeme azalaki na posa to solo la famille likamwana esila mukuna lingi te ba avocat ne ba solo na ye na ndenge nyonso to solo likamwa famille mukuna lingi te azochaka kiteti makasi. Après les cambo, baye ko publier ngai. Nazo senga bino mokili mobimba ezanga ite. Muko na sa publier ngai déjà, muko na BBC vina nga nazo mema muko na justice. Nazo na ba preuve mususu na obimisa na justice pour la muko na yebiki atandenge bazo finga bazo ba wana makambo elikambo ya montage sate makambo ezanga ngo vérité ezanga normal. Muko na sa mena sanga déjà na mundu kina batu ke na sa ile vidéo ke nga naza na image na yete. Maître na ebisinga bima mi pona protection na yo ndima kaka salela ya image wana parce que vieux akoya ko salo mabe atindala nga batu na menace aloba kutu famille na mobimba to salela ya image ke biso to zana image na yete eza makambo alukuta o eza soki makambo yake batu moko soki batu moko balingi bapesa mbongo pour que tambo bapesa mbongo wana nalobake batu ya soki tabenga bato anani wana soki soi-disant soki bato ya babenga ni kashu bien nazo yeba te biloko soi-disant o nalobake bangonde bazo pesa ngai bazo pesa nga mbongo pour nalobake mukuna nde bazo linga ba compliquer vie ya mukuna nalobi na kosala na nga ngote mettre na yebisi ngai soki eza pour la protection no mami azo eza menace nga naza na posa na perdre yote parce que maître azaki maître ya mobali nanga ayebi nga très bien moko ataki côté na ye moko côté nanga bandeko na ngai nga mutu na publier te nga nazo me moko na justice na kolakisa mokili ke mukuna asalinga mabe na olakisa mokili ke mukuna peut-être vie abana basi ebele ezanga imoko te ngana kena osala image et pas mukuna pour que aura pesa nga mbongo ou bien pour na menacer ou bien pour na sambisa yete na sana ki pour na intérêt na nga intérêt ya bien ya mobali na nga pour que na lengi sayo muki akobimisa mikando na pesa mais mukuna za tete amoni ke nga zaki na état de faiblesse na za neloko akosala te na za na mbongo te akomanipuler ngai nde omoni asali ba bêtise wana
yende muto a lancé ba image wana pour que baloba ke batu ya soki batu ya soki PPRD balancer bon pour na ba monter bongo pour na kokoisa ye eza lukuta bandeko na ngai eza lukuta eza lukuta ya lukuta eza lukuta ngai mutu ata moko te atikala kopesa ngambo na tikala pe kokutana na mutu ata moko te soki ya bato anini soki bato anini nga mutu na olinga na kutana eza président Fouachi na bando sala tout et tout nazo contact ya bato pour kende kutana na président Fouachi papa président Fouachi nga naza na insécurité na famille na ngai muko na koki kosala nga mabe papa naza na posa nano ya aide na yo nga mutu na publier yete papa justice naza na posa justice yo lobi déjà que justice c'est ça la manamboka oyo osengi justice papa osengi justice na yibiano kwa mukuna te na bukinda kwa mukuna te kolela te courage obali na nga bali nga na bomwana nyonso tu akufi kuna nda yeko apize na ngai papa nazo senga justice na yo esala likambo na ngai na mukuna nazo mena justice mukuna sabe bisi vi na ngai déjà baby partout internet mobimba vi na ngai baby tatikala kopiblie mukuna te mukuna babotola nga telefone bapesa nga mbongo ya telefone bazwa na mot de passe na ngai na komela poker mot de passe na papier atikala na mot de passe na ngai na yebisa bango pe ke telefone eza na bafoto na nga mosusu ya mabe na kati bafoto na nga mosusu ya nga moko ayebisi nga bi ekosala eloko te mais lelo biloko wana bapiblie yango papa naza na posa justice na yo mukuna soki azwaki nga ezaki na lokuta yake président Fouachi azopesa nga mbongo asepeli ndenge nazofinga Kabila asepeli ndenge nazobakokanga Kabila eboye akopesa nga mbongo nasoye na président nazalaki na présidence do aza na lokuta moko ya kobebisa réputation ya président na makambo kutu président ayebi te président naza na posa justice na yo esala papa naza na posa justice na yo esala na libota na ngai président naza na posa justice na libota na ngai na mite toza na insécurité papa toza na insécurité na libota na ngai naza na posa justice na yo esala ma papa sala justice na yo justice no esala nga naza na montage moko te naza na mutu moko te apesi nga mbongo nga na publie mukuna nazalaki na image wana te mukuna nde atikalaki na image wana babotola nga telefone na miso ya pasteur Amangembu na miso ya poke bazwa telefone wana mutu apesa nga mbongo ya telefone so ba telefone mususu eza pasteur Amangembu na simu na ngai bapesa ngai te na kendo osesa simu blanche na miso ya maître na ngai papa naza na posa justice no esala vi na ngai baby papa justice na yo esala naza na posa justice nazo mema mukuna na justice justice no esala papa naza na posa justice na yo esala papa. Merci beaucoup L'art d'illuminer votre beauté, actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre